information que vous allez belé au parleur liboso na bino plaisir et la rangai que vous pouvez confiance longo na bino parce que beaucoup na et si il y a bien liker partager s'abonner marquer présence bisika wa pezali côté la haut-parleur topi sanata bambote et vous allez bien et au sala biso va bien et vous motiver biso une manière que toi barake bozali wana salutation à une très belle dame maman et ozaki toko wapi MC Ntsongo na biso pourquoi pas maman bibi chez nous pourquoi pas le Saint-Esprit il n'est pas visible hein, mais il est parmi nous Cocorico depuis quelque part depuis sur bambote belé ingénieur en père basali ko s'assurer que émission qui s'est déroulée très bien. Pourquoi? Parce que Torolo Belal Kamboya a tout le monde chef coutumier ko pesa o ezali Félix Antoine Tshisekedi marambo belé mais est-ce que kita wala pe ba pesi ya bango makambo pourquoi bazala qui consulter te topé bazala qui pena kati qu'est-ce qui se passe bazali d'accord que au moins pouvoir payer mon compte mboka azu yango pe na ndenga bokoko quand même ba epé ba pesa ki ba pesi yango na côté ya kitalatala topé molimo côté ya bango bakoko ndenge nini bazali komona 5 ans oyo na mambo bazali ko ya de part déjà kei malamu toté et vous allez ba question oyo to retourna pour que to ko biano na bande ko belé o balingaka mosala to sala oyo au parleur to allez ko sala effort ya ko matisa un peu qualité ya mosala papa Lokelemba mbote na yo mbote papa journaliste Mukendi les grands journalistes parmi ba journaliste nyoso oyo bazali kolandela likambo ya Congo pe Afrika oyo etali makila ya bakoko na biso pona lisiko ya baindo voilà na calendrier ba pesa biso mbala ya yambo toko yamba yo pona mvula oyo déjà to baki ane oyo to linga te to lobara mingi toko un peu ko tournera toujours sur ba makamoko ba message nini pour aller déjà droit au but oyo ezali pona lelo prestation sermé salemi au moni ba chef coutumier ba pesi bino to moni bino te bo pesité to koloba nini marambo ko tamola bien et puis mon compte mboka soka renouveler na ba ewana kaka confiance c'est-à-dire ka moni ke bango tamboli na bango bien yango na tina nini ba bengi bino te to ndenge ni to ko un peu ko yeba merci papa journaliste Mukendi na mutuna biano liboso nalingi na présenter ngai kombo na ngai po ba mususu ba yebite na simana kozonga po na biano na ba 6 oyo toye kolobela lelo na bande ko nyoso oyo bazali partout na mokili mobimba na Afrika oyo ba yebi ete bozali bana ya bilaka pe boza kozela ilaka kombo na ngai ezali Lokelemba Antoine Isofaya nazali moto ya tribu Mongo na province ya Chwapa pour le moment pour tozalaki liboso tango bakoko babundaki province ezaki Equateur Mbandaka loko kivili Mbandaka tokomi na province ya Chwapa nazali mwana ya territoire ya Befale na secteur ya Befumbo groupe meza lolingo village natal li Angola papa na ngai Isofa ya Marco mama na ngai Bayala merci papa journaliste ya liboso na kopesa ba congolais pe ba africain biso tozali bana ya bilaka kitawala tosi topesa bokonzi tokobandela lisusu bokonzi te po lelo tomona ba président pe ba mpifo ndenge na ndenge ba ministre ezalaki kitawala mouvement kitawala nde bundaka contre gouvernement belge merci mingi na mutuna wana pona oyo na ye kolobela lelo na plateau na ye ko rappeler ba congolais ba congoman ba africain nyos oyo etali oyo ba bengi immortel Emery Patrice Lumumba tomonaki na mikolo uti kolekawa roi Philippe bayaki kokunda Lumumba nde yango na lekaka na émission kaka o epana yo okozongisela ba congolais imanji wana po batala bien Lumumba akufaka te Lumumba lobaka après 40 ans ndenge bayokana kana mindele ete bokonzi na biso etelema kasi mondele ayibi biso 24 ans lelo bobanga te ba congolais bolanda message na ye kopesa bino Lumumba akufaka te Lumumba kendaka kelasi Lumumba silisi kelasi na sima ya mikolo bokoyoka message ekoleka na Kisangani na opala pona bozongi ya Lumumba pona kotelemisa bokonzi
ya libela na Congo pe na Afrique noire. Nde message vraiment oyo na kopesa na ba Congolais. Ba Congolais tango na ye koyebisa bino ete Lumumba oyo balobaka akufa. Lumumba akufa te baboma yete. Eza faux histoire. Ah, pasteur. Bandi non toko tano na dossier ngokasi. Lumumba za kokima. Bazako kima mindele bazali fort ndenge na film na bazali kotalisa. Trahi par son vrai ami, son proche Joseph Désiré Kabila d'heureuse mémoire, Mobutu d'heureuse mémoire. Lumumba bazali ko kima na mai na film bazali kotalisa mwasi na ye amoni mwasi na mwana bazali ko pepaye. Lumumba baluki ndenge bande komso balobaka ke yuma pona mwasi na mwana baluka azonga bambita ye yo yeko ebisa biso histoire mususu par rapport ce que mambo o ngwana lobby yo lingi o sauter mbala moko histoire to ndeni zongi sabiso d'abord une sika wana. Merci papa journaliste. Na ebi ke ba congolais pe ba africain lolenge basi ba pedra lolenge basi ba kenda po bazonga eza penza facile mais comme facile mundele akoki komela yo histoire ya malamu te soki olandi meme roi Philippe otango ayaki awa alobaki nini na ye kosenga bino bolimbisi na maye nyonso eleka na bakoko na ngai ezalaki très bien wana eza bozongi ya Lumumba pona kotelemisa bokonzi discours soki Lumumba kimaki ndenge batiaki filme wana soki Lumumba kimaki ke akimi pe bakie bakangiye babomiye pona nini mondele pe atika kimboka oyo te me mondele est-ce que bande comme soupe bazali koloba batel sai babi ke haut parleur mais yebisa papa qui papa lokelemba azonga toujours koloba que tant ko mindele bakima kimboka oyo pona boy soit disant mais mindele bakima mboka oyo te bande comme ça balobi que mais ba toko retourner à ronté mindele bakima mboka oyo te Équateur eza toujours dans maboko ya ba belge par rapport ya ba partage tout ce qu'on a même na ba élection wa comment ba multinationaux bazali ko benda na ba politiciens na biso oya ko financer koto ya ko financer koto yo katanga na maboko ya ba sud-africain belé ba tomoni ba chinois ba koti ba américain est na biso toujours ba force moro derrière ça mais bino chaque jour ko loba que par rapport à pouvoir na biso salaki mindele bakima comment beaucoup expliquer biso parce que tisiko yo toza toujours sous domination mindele. Oui, merci papa Mukendi. Na yebisa ba congolais pe ba africain pe na za ko yebisa mingi bande ko na ngai ba diaspora o bazana poto bisika penza bazana mondele si place. Histoire wana oyo babeta kawana eza faux histoire. Histoire yango yeye eza bilaka ife kokisama. Nzambe akosaka te. Oyo akosaka nde biso bato. Moto okoyi ko promettre moninga na yo pe okokisi yango te. Mais Nzambe soki a promettre akosaka te eza bilaka. Soto za bana bilaka. Na koya kana télévision te kolobaka likambo oyo epesa mi na ngai na molimo te pona sentiment pona koluka intérêt moko boye. Ndio moni Natali sakayo misapi na ngai awa tozana misapi mitano tala mokili mobimba mangomba nyoso kote bazali tala kote kitawala zali pona kubomba ilaka ya Congo pe ya Afrika. Lumumba azali immortel, Lumumba azali mopepe, Lumumba akoki kokufa te. Soki Lumumba akufi c'est-à-dire aux indépendance te. Soki Lumumba lelo akufa kendenge baya kupesa bino histoire ya lokuta ya mondele azonga kate pona mwasi na Lumumba akufa na yete Lumumba bakanga pe yete oyo ezali histoire le mondele asalaki na taizo oyo Mobutu atrailaki Lumumba pona kokunda histoire ya ba congolais ya ba africain pona ngi biso ke Mobutu Lumumba nenga kendaka vraiment azonga kate Lumumba kendaka na base akendaka kelasi Lumumba akendaki pona kosilisa likambo ya Congo pe ya Afrika. Lumumba akendaki na Osia Indien pona kolongola bakoko na biso nyonso oyo bakangaki milimo wana pona force na biso ete lelo tokoka kozonga na kriti na biso. Lumumba kufa te ba congolais ba africain bayaki kokunda Lumumba mais kokamwa ke lobby
Lumumba abimi na Kisangani pona koya kotelemisa bokonzi ya Congo pe Afrika. Eza lokuta eza histoire ya mabe. So askenda wapi azalaka wapi? Lumumba kendaka ngai na yebisi yo ke Lumumba batamaka pona kobatela histoire. Lumumba zali total la histoire. Est-ce qu'on a-t-il le boya azali ou bien kufi déjà? Lumumba par rapport même il y a âge au cas où qui Lumumba kufite. Mon pepe kufaka te. Okoyi kosila makila. Okoyi kosila mai bazongisi yo mais mon pepe sila kate. Lumumba zali Moïse. Lumumba zali immortel, nguya, puissance. Oyo ekosikola Afrika. Ete Afrika eyeba ete solo tozo indépendance pe tozana bombute na makila ya Emily Patrice Lumumba ilongona bakoko oyo bapesa kiye nguya wana. Lumumba kufa te. Nde yango na yeko rappeler bandeko ke tomona kilobia wa bakundaki Lumumba. Lino yaki bakundi Lumumba. Yango na lobaka eske oyo bokundi eza lino ya Lumumba? Soki lobi tomoni ete Lumumba pe aye tokosala nini? Menga na ye ko rappeler bandeko na 2024 ete Lumumba ye. Na yaki pe ava tokota 2024. 2023 na ebisaki yo. Lumumba azali na nzela azali koya. Pona kosilisa likambo ya Congo pe ya Afrika. Lumumba ye. Lumumba azali na opala. Lumumba komi na Kisangani ete asilisa likambo. Après serma ya mokonzi ya mboka awa bakonzi nyonso oyo baye awa bakozala na Kisangani. Pona histoire ya biso oyo ezata ya bilaka papa journaliste. Tolo bakali kambo ya indépendance na sentimate. Eza bilaka oyo molimo apesi esengeli toloba. Yango toye ko afeti ava. Po soki tolobi lobi likambo ekomi baoloba amoni a profiter pour lelo toye komona makambo te na ye ko pesa message ava nano tokoma tomona Lumumba oyo babomaki eza bongo te. Lumumba kufaki te. Lumumba bakoyi koboma yete po histoire charge ya Congo pe ya Afrika. Kombo wana Emily Patrice Lumumba yeba pesa kiye apatrie na mokili mobimba pona kosilisa lokuta ya mondele ngonga ya mindele si esili ngonga oyo ezali ngonga ya biso bana ya elaka bana ya Congo ya Afrika po tomona libula o bakoko basopaki makila na bango pona biso nde message na koyebisa na bande pona biso. Donc par là que Lumumba Koufate. Oui, Lumumba Batamaki quelque part. Oui. Lélo par rapport à âge, parce que ça fait longtemps, plus de 60 ans. Oui, Lumumba, histoire ya Lumumba et Bulunga na 20 quelques, Toroba, Lélo comme 80 quelques, si seulement s'il est vivant. Voilà, Lumumba Zana Bomoy, Lumumba Zana. Qui m'a bien bosolo la ranaye. Soki na ye koyebisa confirmation wana. Soki na ye koyebisa yo. Que lelo na yaka liboso na yebisaka yo ke Lumumba Koufate. Lumumba kendaka kelasi. Lumumba kendaka pona kosikola. Pona ko libérer milimo oyo ya bakoko na biso, oyo bakangaki yango. O mondele akendaka na bikeko na biso pona kokanga nde milimo ya bakoko na biso. Yango Lumumba kendaki na Océan Indien pona kolongola bakoko na biso na bombo ete bazonga baya ko libérer libota na bango na Afrika noire. Lumumba kufa te. Lumumba zali. Soki na ye koloba boye. C'est-à-dire na sina sololi na koyi koloba li solo yo na sololi te kana sentiment boende to lata ka sentiment te eza sentiment te eza solo ikotika la solo mukanda na Colossiens chapitre 1 verset 26 mabomba minyonso e bomba maka depuis mbula na mbula eye kobima yango na lobi 2024 oyo naza ko pesa toli na ba congolais pe ba africain bande ko nango bazana poto na basi na mibali soki ofinga ka moto tika ko finga moto po rate la kate voilà et la ka ezakati na njoto na moto mabe ya moto ye moko alingi afuta masikoyo na ngonga oyo tokomi na bilaka na biso soki obomaka bato ngana kofutela onyongo ya milimo ya bato oyo obomaka te yo moko nde okofuta nyongo ya milimo wana linga moninga na yo ndenge yo moko ozali komilinga Congolais lata se comporter bien yango to sepeli lelo to yambi mokonzi na biso azongisa bato na kati na bato baoyo batambola kasuki lokola bongo bongo bakata basuki baoyo balata kabilata alata kotambola mutakala vraiment balata bilamba ezata ya bilaka bazongisa miso na histoire ya Noé ba ignora pe bazalaka makambo to yaka kolobaka wa ebele bafinga kakaka mena ebisi bande konyoso na Congo pe na Afrika tika kofinga moto na 2024 batela mbebu na yo batela kibosantu na yo po tokomi na ngonga na biso
ya ilaka na biso elaka erataka te mais bato nde bazangaka ilaka po comportement mabe basali na nzambe baleki na ba télévision baleki partout kofinga pe koboma nzambe alobaki nini koboma moto te ngonga oyo toye kolobela na bandeko na biso oyo bakendaki na senko oyo bengami ba katolike ete senko mosala na bango esili babima na bakuva balongola basutani babala mibeko oyo bango ba respectaki esi ebebi tala papa utaki kobenga bango awo ete mobali na mobali babalana eza bondoki nyama na moto babalana eza bondoki awa lelo baboyi otozonga na kriti na biso na ebandeli baboya ki kriti na bango lelo tango likambo ekomi na suka nde baye kondima kriti na bango mosala ya katolike ya senko esili babima na bakuva babala bazwa basi babota epuis bamosusu ndenge baza wana basi babota bota mai babatamaka mibeko wana esi ekwei soki katolike azalaki na solo mbele alakisaki biso tina ya bible africain petina ya 2000 de christianisme petina ya engagement de l'Afrique bateyi te pona nini bateyaki te pona nini po pape abengaki bango kotalisa bango ete mosala na ngai esili bokende na kriti na bino balingaki kriti na bango te basalelaki ya mindele bakende na Vatican bakende kofanda po ta na biso kitawala ikoki pona bokonzi na biso efanda yango na yeko beta sete ngambo ya bandeko katolike bandimi bazala témoin koma moto lokola mobali na mobali basala mariage pape abengi bango baboyi lisusu pona nini bandimaka na ibandeli na suka nde baye koboya te eza mission na bango lisusu te oyo ekomi mission ya bakitawala voilà alors tout moni babengisi ba mangomba nyonso kitawala bokenda kite pona nini parce que bo vota kite to qu'est-ce qui fait que bazobenga kitawala te baza kotala parce que ndeko moko to utaki un peu ko solo lobby que ba service alobi topé ba institution oyo tala yo mo yebi par rapport bato ba koma na ba poste minene et ba rappelle toujours na ba conseiller spirituel ba lobi que il y a des gens oyo soki bato ba na ba message bango ba ko checker bango na mort na molimo ba konti ba l'extra d'abord et pas bato na bango bo checkelinga na no bato oyo na ndenga molimo et nazo déjà information que ça dans ndeko misusu kota molimo batalaki bango na ba monde astral bazate yango na ba monde bato misusu ba bengi yote. Est-ce que Torolobaki Kita wala s'il arrivait par exemple que bino peut tomber na niveau na iloko wana balobaki ba checker bino na molimo ba monique. Merci papa journaliste na motuna wana tolobela ba congolais pe ba africain. Batanga na 1 Samuel chapitre 16 verset 6. Kitawala zali Davidi. Tango bakendaka kozwa Davidi bakenda kozwa yembala moko. Bakoki kozwa Davidi mbala mibale misa tote pona ya kosikola bato. Kitawala ezali lisiko ya baindo. Kitawala ezali elaka biso toza bana ya bilaka nde omoni na presentaka yo misapi oyo bazalaki bana ensemble kasi tango batunaki Samuel alobaki natikali na mwana moko ete Davidi balobaki bokende kozwa mwana wana esili na note bokonzi ifetelema na Congo pe na Afrika pona texte ba texte biso nde toko texte bango bokonzi na Congo pe na Afrika ezwamaki na mouvement kitawala Emily Patrice Lumumba oyo ayaki kobeta discours pona kokanga mondele azalaki traité na kitawala ye wana nde kitawala koki kokende na makitami balemisa tote na ndenge bandeko bakamwaka kitawala zolo baka ebele oyo lelo toza ko mériter na gouvernement oyo ezali kokangama proche na gouvernement belge pour lelo tomoni lokola mokonzi mboka uti ko péter serment lelo aza indépendant ou bien aza dépendant catholique eza église coloniale oyo colonisa kibiso mission na ye esi la protestant eza mission colonie ba musulman tipo bango bayaka mission na bango esi la siko tango tozwaki indépendance tozwaki na kombo ya lingomba nini oyo lelo ekoki kopambola bokonzi na biso
lokola lelo président azokende koperte seulement tomoni meme mangomba oyo yaki ko coloniser biso ndeza kopambola bokonzi oyo est-ce que bokonzi oyo ezali ya biso ou bien eza bokonzi ya mindele président oyo abimi président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi azali kosalela loi oyo ya bakoko na biso ou bien azali kosalela loi ya mindele yango na ye kopesa ye message oyo na mokolo ya lelo le 20 janvier na seulement na ye président Félix azongisa miso sima eza malamu ja Baptiste ayaki pona kobongisa nzela mais na sima nango to yaki koyamba mokonzi oyo lelo balobelaka na Congo pe na Afrika ete Yesu weza ta ya bilaka papa journaliste babenga kitawala babenga biso te toyebi kaka tosi topesa bango bokonzi me toye kosukisa likambo ya suka ete mondele akanga bisaka catholique protestant musulman mangomba nyonso eyaki bakanga bisaka et puis mokonzi mboka tango azobanda gouvernement na ye pona bokonzi na ye eumela na 5 ans na ye église catholique ekangama eza ya yete église protestant musulman ekangama eza ya yete makila ya bakoko na biso esopana ki pona ba église wana 1999 bakufaki ba Emery Patrice Lumumba lelo bayaki kokunda ye nani abomaki Lumumba tango gouvernement belge bandai koboma bakoko na biso église catholique ezalaki mate ya nini ate yaki gouvernement na ye pona liwa ya bakoko na biso lelo église catholique ndeza kopesa loi na bokonzi na biso président Félix Antoine Tshilombo akeba na bokonzi na ye abunda na nzambe te nazali koyebisa ba congolais pe ba africain boza na kimia elaka ekoki weza ta ya bilaka président Félix abunda na makila ya baweyo bawelaka mokili ote po catholique protestant musulman za mangomba na yete po batia ye liboko bapambola bokonzi na ye ezali mabe ezali sko bino bosambelité parmi ba mangomba wana bino bosambelité to kolobani ni kasi papa journaliste ko salate ko salate papa journaliste soki lelo za kondima mo soki moninga azwe eloko na yo za kondima te oza ndoki oza motema mabe tondimi o bapamboli mais lobi tango bakoya kopambola mwana ya bilaka biso tokozalaka na esengo mingi parce que bokonzi wana esengelaki président Félix abenga mangomba oyo yaki ko coloniser biso te na mandat na ya liboso tanga zui pouvoir ya liboso kitawala balobelaki ye avant okende Belgique il faut mona bakitawala bayebisa o secret ya mboka oyo papa journaliste tika bati ola biso kitawala me likambo ezali te bakozonga na makolo na biso po mokili oyo Congo oyo Afrika oyo mouvement kitawala nde bundelaki yango pona kopesa yango lisiko likambo ya indépendance eza maseki o tozali kosala te likambo ya indépendance eza ba sentiment bato mosusu balataka te likambo ya Congo pe ya Afrika eza histoire moko okoki kolokotaka na nzela bo obanda koloba yango te il faut omikebisa pe makila ya bato wana tala milimo ekangamaki na Océan Indien efungolami liboso na ano pona yebisa yo pe na yebisaki yo liwe yeli ba pasteur o bateyaki na kombo na Yesu ifale baloba Yesu ango nini o bateyaki liwa ya liboso ezali ya ba pasteur liwa ya mibale ezali ya bakonzi oyo bazali mutuma kasi pona ko violer loi ya bokoko na bango ko saela bokoko ya mindele nde yango papa président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi nzambe wana pambola ye na bokonzi na ye mais azongisa miso sima atuna bakoko na ngai mindele babomaka bango pona nini bon église catholique ezali penza solo église ete ya kabato toye babonzambe pona nini tango gouvernement na ye bandai koboma bakoko na biso pona nini église catholique défendre kate pona nini et puis église catholique kaka ye na kati na maponami pona nini bazalaka ba traître ya bakonzi na biso président Kabila nani abomiye liwana yeza na mutu ya catholique bakonzi na biso nyonso bazali kokufa liwana bango eza na mutu ya catholique bonzambe nini catholique amemela kibiso ndinga nzambe olinga moto est-ce que catholique atalisa biso penda bolingo ya kolinga moto na Congo pe na Afrika ezali lingomba eyaki na gouvernement belge pona ko coloniser biso koboma biso kolongola biso bonzambe kopesa biso kibondoki kibosatana nde alatisa biso nyonso omoni okoleka na lingomba oyo pasteur oyo aza kofika nga muninga pasteur
okoleka na lingomba oyo pasteur oyo tofandika na kiti moko bwe azui poison atieli moninga na ye nde makambo wana cause eza kouta wapi na katolike mangomba nyonso oyo ezali awa mama na bango tokoloba mama na bango tata na bango eza katolike po loi nyonso etelemi awa eza loi ya mindele loi ya biso ya baindo etelemi te me Lumumba oyo bayebaki ke akufa o baboma aye kosilisa likambo voilà. Te. Merci beaucoup pasteur. Alors message nini kopesa pona mandat oyo 5 ans oyo message na kopesa na président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi mwindo azali moto oyo azakaka mutu makasi ya yokaka te mais bandeko babomba maloba oyo pe bakanga badati oyo tozana le 20 janvier 2024 message ezali président ava banda manda na ye ya liboso abenga na biso bakitawala toza ba indo toza ba congolais atuna biso bino kitawala bolobi mingi awa nini na bino na Congo pe na Afrika topesa ye biyano ya mibale ezali ete président Félix soki azaka kana katolike lobi ya komona liwa katolike bakoboma ye bazali ba traître bandoki baza bato mabe soki 5 ans oyo esili président Félix azana katolike bon eza pona ngai na ya koloba na sentiment na ngai teke na ye ko na yende ko bikisa ye po katolike ezali ngomba na biso te alongola katolike protestant musulman pembeni na bokonzi na biso ezata ya bilaka ya bana ya bilaka ya bokoko na biso tozana posa indépendance politique économie culturelle tozwa pe spiritualité na biso ete bokonzi na biso ezonga toumeli na bombuta molai toza indépendant toza dépendant ndenge nini tozonyokwama nyonso ya mindele eza kondimama ya biso eza omonike mundela kenda te yango toye kosilisa likambo ete Meli Patrice Lumumba kufaka te Lumumba batamaka pona kokende kelasi kosilisa mayele ya mundele pe kolongola makasi na bango tokolobani Lumumba nda kozonga toko Lumumba zongi akozonga te koloba kozonga te papa journaliste yebisa ba congolais ba mona ye lati batu na senso solo voilà Lumumba zongi azana bomwe voilà Lumumba botaki bana 19 est-ce que na histoire babimisaka yango si oyoka yango ngana yeko lobela oyo molimo eza kotinda ngai me ekozala na mwana moko oyo Lumumba lati ete njoto na ye lati mwana moko na 19 enfant na ye oyo Lumumba botaki na kosepela mingi na bandeko mosusu balekaka na kombo ya Lumumba kokosaka makambo batika ngonga ekoki weza ngonga ya lokuta lisusu te pape azali nganga nzambe aya kosilisa likambo akende na Kisangani na Opala kuna nde esika bakofandisa bokonzi pona kosigner mikanda table ronde ete bokonzi ya Afrika ya Congo eye pona kombo ya Emery Patrice Lumumba mosikoli Moïse ya Congo pe ya Afrika Noire oezata ya bilaka président Félix alongola mangomba nyonso oyo ya bapaya na mboka na biso asambisa mangomba yo katolike outaka wapi zonga na mboka na yo protestant outaka wapi zonga na mboka na yo musulman outaka wapi zonga na mboka na yo na bamboka ya bato nyonso wana Afrika Congo ekendaka kopesa ba loi te pona nini kaka bango bayaka kopesa biso ba loi bango baza banjambe te nzambe asalaki mokili bato na eteni ya mabele na bango tika ete biso to mérité oyo ya biso mabele toli atomela mabele na biso bakoko bakufeli toli akate tomela kate tonyokpa makakaka bato oyo bayaki ko coloniser biso butu moi bazali kozwa pe bazali kolia pe bazali kokoma bato pe bazali kobenga biso ti lelo kaka ba makaku ba mosenzi ezali kelasi te mosenzi ezali moto ya yebi nzambe te oya yebi nzambe te lemba kofinga e mosenzi este ezali esprit si la terre esika bakoko batelemi pona kotelemisa bokonzi na biso l'ouest ezali ordre union économique si la terre na nord ezali nature d'opération du royaume de Dieu si ezali c'est union de Dieu tango mokonzi mboka abimi ya abimi wana pona moto moko te abimi pona bato nyonso ayambaka bato nyonso mokonzi azala matoi nyonso mibale polele et puis sécurité eza pembeni na ye esalaka mosala ya ba texte ya satana te weza ngonga ya molimo po likambo ezali koya nazongisi bandeko na image ya le 30 juin basoda oyo babimaka wana babengaka bango bakombo na bango banani
basimba bakoya na mokolo oyo bokondi na biso ekotelema nani akoboya ke nzambe aye kokata makambo na ye aye kopesa lisiko ya baindo pe aboya pe abeta mondoki mokolo ya le 30 juin mondele abeta lisasi ebeta te mondele asala ba effort nyonso nde ayaka koleka na sima Mobutu pona kotre Lumumba ye ete bazipa histoire na biso mais lelo ngonga ekoki congolais africain na baoyo bazana poto bisika bozali pasteur Lokelemba Antoine Sofaya nazali kopesa bino message ete bosepela ko banda 2024 ti mokolo bakoya kotelemisa bokonzi na biso elaka ekoki eza ya kokosa te yango na kopesa numero bandeko bobenga ngai bisika nyonso bozali 081 52 38 784 na bandeli 081 52 38 784 numero telefone yango wana na pesi mbote mingi na bandeko oyo bazali ngambo ya Kisangani bakita waliste nyonso mbote na bandeko oyo bazali na Malawi mbote na bandeko oyo bazali na Zambie mbote na bandeko bazana Angola pe na Brazzaville mbote na bakongole nyonso na bapoto nyonso na pesi ndoyi ya mama bambote bele na boye na yo pe na bozongi na yo nzambe ya bakoko abatela yo mama na ngai Asila mama na ngai Colette mama na ngai Sukla na pesi papa Thibaut Kitembo Maiva na Belgique mbote na yo papa Mark Mukendi oyo babengi Mukendi pilote esika ozali na libota na yo po na musala monene osala kapona kitawala nzambe apambola yo bakitawaliste nyonso ba africain pe ba congolais nyonso na pesi bango mbote na mokolo ya lelo le 20 mokonzi mboka papa na biso président Félix mbote bisika ozali na libota na yo pe baoyo nyonso bazali na sima na yo me keba na elaka tozana posa katolike balata balongola ba sultani balonga na kuva mosala na bango ekoki bakene na Vatican maboya ki kriti lelo baye kondima lisusu kriti espace ezali te kitawala kopesa bato oyo basi baliembu mamabe kati na Congo pe na Afrika espace te ekomi ta ya bilaka il faut ba proclamer indépendance pape aya roi Philippe aya bakondi nyonso ya Angleterre baya basilisa likambo ya Congo ya Afrika po elaka epesa maka après 40 tokomi na 64 ans donc ba yibi biso 24 ans pourquoi ngonga ekoki immortel Lumumba la muki aye o baboma o bakunda Lumumba te ezalaki faux histoire ba congolais bokanga dati yango mbote na papa journaliste grand journaliste Mukendi pe longona ba nyonso basala kana staff na ye nzambe apambola bino po botosi bobateli la kangonga ekoki. Merci mingi pasteur, merci mingi na bandeko bakitawali nyonso bipai na bipai bazolanda biso prochainement to balikamba bolafa s'occuper au pala qu'est-ce qui se passe à Congo prochainement bolanda monsieur Belé ingénieur en père avec Yoana vraiment ba félicitations na équipe mobimba haut-parleur Luanda Maravilia et puis ba oyo nyonso bazali awa pona ba force ozali ko sala pona ko servir ba yo bazali ba abonné na biso toujours comme ça qualité ya couper sa bango d'information pour 2024 oyo merci to kutenya au prochain numéro bye bye.